moko yebi ke ba série étranger, ba série français, ba série américain, ba série africain, ba Nigeria wana Congo bazo ko régner, bazo ko futa chaîne congolais te. Mais biso bana mboka va tolekisa théâtre na télévision congolais photo futa mboka. Maman Olive assistant maman Mbali Osombo, assistant Galufa, assistant Kadiombo, assistant Yandimos. Maman Olive appelle ça biso ba moyen de transport. Président ya ba combattant Alex Kazadi. Mais ngana Alex Kazadi wana alandanga na TV bo ayebisanga mama nazo ya Kisasa. Ngana lobi Alex Kazadi. Ngana yebi batu babanda ko finga Kabila na 2006. Ba Désiré Mbonji wa Mbonji, ba Egwaki Omer, ngayoyo. Moi j'étais aussi l'approche de Charman Jean-Pierre Bemba Gombo na mboka. Pour être producteur d'un quelque c'est na Sabam mais kuna ba terre ba produire kawa. Ils sont les droits dans n'importe quoi na Sabam. Non, ce sont des pillards, il y a piller richesse à Congo dans l'ignorance des Congolais. C'est comme ça que moi je dénonce. Si ça dit que vous êtes vraiment des vrais producteurs, venez produire à nos centres, je suis là. Bah, on est l'autre côté, c'est ça, on est l'autre côté, Caleb est pas à l'autre côté. On a que Caleb est l'autre côté, na malade à Kokoso. On a Caleb est aussi humanité, on a Caleb est bundité. Non! Bon, M. Sousou Caleb est Moutasaki et Rwana. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokoma na te, kokoma rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas ya la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, bah comment nous sommes vous avez sur yo qui ont beau sentinelle, bah finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. On a ça, beaucoup de découvrir. Site est à moko. Image ya Congo. Point. Quand tu crois que tu m'as pour la ngai. Mboka ti na mboka. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Nyandabu. La métisse noire. Merci beaucoup, chers internautes. On a pesi bino matondo. Bino nyoso bozo bengangai, bozo pesanga ba félicitations, bozo banra maman Mokambi go. C'est bon déjà la patronne babi comment il vandi nango et ça lango la bitumba na mutute to la biso pe na mutute to bi musala kaka ele kamaloba ne belé so sala bien mais ala les o banganini. Faut pas n'importe quoi on va solara no bien te aura faux gêne. Est-ce qu'il y a problème na biso mais la compte image à Congo na bino mais malanga image à Congo so za congolais à solo et lo kambuka no yango yo so za congolais à Brazza en tout cas bana occuper marambi ya ba Brazzaville atika biso na Congo na biso ya Kinshasa oyo to sala musala ndenge ya bien ole to finga mrapo na yo mutu moko en tout cas to voit que déjà na mai na compte image à Congo na ati noir to uti matanga ya frère na biso Aimé Makengo oyo to zo lobaka ke molimo na ye epe na kimia mais bon tout nanga nini oh image à Congo to tamula tina baki tina sambe to bimisa bango oh bango bazaka na poto oh si ta ça c'est tamula to nga masa liboso na ça si tu momi ko ça parce que la patronne a avec ba information ya sûr na ba preuve à l'appui bo tout nanga na nani première dame d'Afrique boyoka kakaye plutôt bon mona ye ba yamba na bango ye mais lelo la patronne habité na kangaye talara la patronne sikoyo awa yambela bino la première dame d'Afrique maman Anne Osanzo moi c'est mongo Anne Osanzo Anne Osanzo boni maman ya solo vraiment la patronne maman Yvonne Ngayoyote, la première dame d'Afrique, la plus belle de l'Afrique centrale, Maman Anne Osanzo, Maman Yvonne Nyandabu, moi c'est Kitoko, Maman Chocolat. Bon, pour Nangai Nazali vraiment na joie mingi parce que je m'attendais pas que Kwiko Yambangai na émission Ezokola qui sa image à Congo RDC et loko amakazi. Mboko eleki mboko ezate. Mboko ezali lokola mosi ya kitoko ndengo za wana la patronne
ozali image ya Congo. Mona ya Congo esika yo vande ozali image ya Congo. Mama Anosanzo, la mignonne nyoloki Anosanzo asiko. Olobelanga nini? Anosanzo munoko wapi melelo to mito beta lisolo ya Anosanzo. Bayoka kayo bamuna ko batu bazo mituna za mwasi za mobile ezo yebana te. Anosanzo za mwasi to mobile. Cette question, c'est une question un peu pertinente. Comment beaucoup de question à ma casse ningwana. Comment tu peux me poser moi une question que je peux pas répondre? Moi, mais yo zawa nous avons aussi. Moi, je suis aussi une femme. Comment tu peux me poser moi une question comme ça? Alors ça zobeta solution na yo nana. Outi wapi ozanani? Maman nous sans c'était une actrice ou bien un artiste comédien cinéaste congolais. Big Mama de l'Afrique centrale, pourquoi pas de la RDC et le roi Makasi. Bana RDC, bana Kinshasa, na pesi bino d'abord mes condoléances, na pesi famille à Aimé Makengo, Mosale Nzambe, moyembi monene na mboka na biso ya utozongisa molime pa na nkolo Nzambe, mes condoléances et son âme repose en paix. Maman Nosanzo, je suis ressortissant des provinces de l'Équateur, Nde Mongo, donc Bala Mongo yo kelengi, moi c'est Mongo, Aleki Charwaman elengi. Maman Nosanzo, nazali na parcours, ar nangeza ya makila, nazali motoyo nazui grâce au lekana inate, mais j'ai aussi la chance de jouer avec des grands professionnels comme M. Patoche, il est un artiste en France. Et j'avais aussi une grâce Yakozala formée avec une informatrice, Maman Balio Sombokunma de Red d'Angleterre, que je l'ai salué en pensant. Donc, Maman Balio. Bonjour, non, j'avais un parcours. Donc, image, ce qui bateau, bazoko tunanga, ce qui nazali, moi, si ou bien na mobali. Bangumoga bazana réponse. Les gens disent que sombo, famille. Sombo yende formateur nangai. Mais maintenant je suis son président parce que je suis le président de la Pakosiko. Pakosiko c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes du Congo. C'est moi qui suis le patron de la Pakosiko. Merci. Et Tumba, Babi Tumba, patronne est Zawa, parce que la patronne pas Zawa, la patronne est image en Congo, Ngayo, c'est quoi à côté, il y a patronne, les sous-sons. Patronne, côté à média, côté internet, aux ânes à conquérir. Laissez-moi que je vous dise ça aujourd'hui. Tu sais, tu es belle, excusez-moi. Tu as la belle taille, tu souris, tu as la belle sourire. Tu sais. Grande, moi, ça doit l'angawa. Ngai vraiment ezaka pour mon pays na biso soki tozali na Europe mais to bala na biso mais on permettre pas que basi na basi babala soki ezali na France mais na bimé pas bino malheureusement wa basi na basi babala na kate. Moi je suis la patronne dans le monde artistique, que je suis la maman qui présente de la beauté de la femme congolaise, pourquoi pas des artistes congolaises. Les artistes ango ano sanzolinga français makasi outi inate mais ba français nozo ndemona ina ano sanzo yo on a plateforme mais président Masumu ra président yo sous président expliquez dans le bien penza. Masumu azalaka président kala azali président azalaka président kala parce que Masumu d'abord lui-même il est membre de la Pakosiko. Je pense que je n'ai pas préparé les images, mais prochainement émission Tokosala Ande Bokomonaki. Je suis avec tous les comédiens. Masumu, c'est mon collègue parce qu'il a son association de Tobinga NTPC, mais ça n'existe pas. Pour ce que lobby que Masumu azalaka na association, bureau nangeza kawapi. Madame Birote. Birezate, eza ba association moko asaki. Ya moni ngai bato bazo. Ya, président Masumu a quand même vient na banda pekala. Polémique tenandenga bien. Mais yo ni moto luka polémique, ngalo ebiso makambo eza solo. O sanzo bandi kaka na minute kaka siko ya nzoni kutu malonga te mbala moko association. D'abord je salue tous les nzonzingers
Donc ngai pour na producteur à produire ngai il faut tout na cassette. Mais il y a d'autres on le demande pas même les cassettes on les donne. Ça veut dire que comme tu es là, bon, tu mérites un petit $10 ou $15. Parce que moi je peux avoir un cachet de $10 ou $15. D'abord lui-même des producteurs au produit artistes et comédiens congolais. Baya na séjour na bango na hôtel na kolia na mbongo ba terre baya na ba $2,500. Ezali on n'a pas même mbongo ya ko préparer cinéma. On a un salaire na yo. Mais ils n'ont pas même caché dans les gars à $15,000 par 2 tableaux. Mais comment un artiste congolais il peut avoir $500, $300? Ils allaient sali culture en boca. C'est comme ça au monde que bato bazo combattre nga bazo ko yeba objectif na ngai te na biti na ngai te. Ngai mosala na ngai na initiative eza pona ko promouvoir la culture, pona ko vendre image ya culture ndozo ko teka image ya Congo mama. Artistes congolais en général, nous n'avons pas de producteurs, ma soeur. Mais un jour viendra, nous allons pas producteur. Pourquoi pas moi-même aussi devenir un producteur congolais? Ma soeur, notre côté, on a masolé belé et Ano Sanzo. On a banani na kata. Eza sokoni ni? Pakosiko. Et la qui s'y plateforme des artistes et comédiens cinéastes du Congo. Ils allaient les sanga ya ba leader nyonso ba théâtre ba s'engager to créer association nga été m'a créé. J'ai pris seulement l'idée, mais il y a aussi des comédiens qui ont adopté de créer de donner cette idée formée pour on a tout défendre culture en boka bapaya. Kozana banena kati. Na biso tozana ba masum de brende, tozali na ba elombe sukari, tozali na ba roki bodo, tozali na ba papa Fisto Saisai, tozali na ba papi Masebe, papi koka pesa tarate, tozali na ba muyombe gauche, tozali na ba mama Shako, ba mama Bipendu, ba mama Ringa, ba komando motote, ba Sami Mokiri, bangada tozo tanga ka baba kamana. Émission yo soko ko sepela ke ndenge bato bakolanda soki bakotuna ba image na ko pesa ba fils da ba dejo ya bato wana tu na ba président Caleb. Ce sont mes membres. Bazali ba membre pa ko siko ba adera bazana ba fiche na ba image na ba action nyoso na mina kana kisasa pe na République démocratique du Congo. Mais ba comédie ba bongi. Comme ça un groupe. Combo ya groupe nanga c'est une compagnie cinématographique. Compagnie cinématographique biso na biso to bengango CCBB. CCBB, compagnie cinématographique. Compagnie wana ezali lisanga ya bato amayele parce que je travaille avec le technicien. Kala na bande ko linga TVT mais avec le jour d'aujourd'hui bato babani ko précise ko senga na le kana télévision. Yo moko yebi ke ba série étranger, ba série français, ba série américain, ba série africain, ba Nigeria wana Congo bazoko régner, bazoko futa chaîne congolaise. Mais biso bana mboka va tole ki sa théâtre na télévision congolais photo futa mbongo. Ba biloko wana nga comme nazaraka vraiment nationaliste la linga vraiment ba biloko wana te. Moi je vois ça comme du théâtre. Ça veut dire comme biso na biso tozoko mibundisama. Oso comprendre mama. Ya mone msusu bande ko nangai ba comprendre kangai te. Mama no sanjo alinga kanini. Mengai na linga kamota vivre na evre na ye. Ba dessin numéro le kana télévision congolais futa te. Nigeria c'est éducatif mais binozara waouh zomona muta wenze makele. C'est la culture congolaise, c'est mauvais politique ça. Comment oui ko banda ko politiser ka ya yoka eza mabe ya bapa ya eza malamu. Mokoloni ni tokoko la grande dame. Yo motozo tek image ya Congo. Oyo ya bise zaka mabe ya bapa ya eza malamu. Est-ce yo koko sepelo ko ni wana attaque maman Moboti. Moi je suis une grande dame qui présente la critique congolaise. Comment moi je peux accepter de commencer de favoriser des critiques des autres pays et pour moi je minimise ça. Qu'est-ce ça? Ano Sanzo, grande Razolanda biso fils mata bazota la biso Anyami Nadias de Parigo boza vraiment ebelé Chico Production Allemagne bazolanda biso na émission autant que président ebelé baza adhérer na plateforme na yo. Confiance ni Mbappé si o le kana TVT groupe no yebanité mais ba président ba ça blo ba yebana déjà. Ana yeban me groupe na yebanité. Confiance ni Mbappé si o po banzi mapenda ko ya resomba fils la adhésion wana na plateforme na yo.
Maman balobi na français théâtre c'est une miroir de la société. Et koyeba na c'est d'autres choses. Pe koyeba c'est d'autres choses. Ngai nzamba pesi ngai nde grâce mayele. Théâtre ezali nde pour éducation. Théâtre eza succès te. Majorité bato basali ba grand succès na mboka na biso lokola ba le mondial. Ba papa bombo fifi akenda ba Amérique bisika azali na pesi mbote. Ba ngada dangadios, ba mama mbali osombo. Ba esobe tozana ba papa na biso maréchal sans souci mokilungonga bisika molimo ezali epe manakimia tozana ba lokuri bisika zali molimo na epe manakimia mama tozali na bartiso basai ba succès mais soko tali attendre bakunda bango ba cimetière na bango ezana adresse te oui là qui s'est créé plateforme nous ça les loroté mais non plateforme moment de bandi sika mais ba fruit nango ezali malamu d'abord majorité d'artistes oyo baza adhéré na kata pakosiko bo ba comprendre que ba parmi ba icône on na tangelo na ba kombo mais ba se trouver makasi ba ye ko comprendre que ba banego sa théâtre ezaka po basala parce que mosa ezate au contraire théâtre c'est un métier théâtre c'est une profession et sengeli ko promouvoir yango nous avons tout un ministère qui s'occupe de ça. C'est la ministère de la Culture, Excellence, Papa Mbanza Moukale, en tant qu'artiste de formation, technicien de formation, que j'ai les salaires en passant. Je sais que nous avons un problème de notre pays, il y a considération. Mais, ngai na considéré ba icône wana loko la baza ba monument que ngai na ko lingate que na initiative na kende kaka ko s'engager que ngai non, je dois travailler. Dans notre association, Papa Massoum de Brende, il est conseiller. Mais na kopesa obe image kondimate lelo yo bakolanda ngai bango bazokolinga kondimango te mususu ndenge yozoko kanisu ndenge bato bazokolanda parce que il y a une guerre des générations on a même la politique même na ba église démocratie mboka ezako autorisé selon constitution na biso ya Rome ya mboka ezako autorisé que moto nyonso amoni ki akoki kokoka kosala mo association pour na encadrer population jeunesse il est libre. C'est comme ça que j'avais pris l'initiative ya koyebisa bango ke par rapport na mosala oyo nzamba pesi biso esengeli to sangana pona to sala. Ka moi jipo ba pesa kuna gouvernement tambo sala campagne a tekimba mo sa plateforme. Mama, omoni jipe ezali cadeau. Soko zo sala musa malamu na ebisi yo okozala honoré. Ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes 60 millions d'habitants. Ici, d'abord, dans notre capitale, à Kinshasa, nous avons 10 millions, à peu près 15 millions. Donc, Congo-Brazzaville, réseau Kotawa, 3 fois. Que vraiment, tous les notre compatriotes Brazzaville, je les salue. C'est moi la première dame qui présente la première dame de l'Afrique centrale. Que je salue vraiment toute l'honneur, la mère des opprimés, la mère de la nation congolaise, Maman Olive Lembe Kabila. Parmi les Congolais qu'elle a assisté, Maman Olive aussi, elle m'a assisté aussi. Ce n'est pas aussi moi-même. Maman Olive a assisté à Maman Balio Sombo, assisté à Ngaloufa, assisté à Kadiombo, assisté à Yandimos. Maman Olive a fait ça comme moyen de transport. Et ça li ba moyen de transport pour que Prado moyen de transport Prado. Mais ça li moyen de transport. Yondo zozo lango sokindeni parce que pour na Congo na biso pour ba mona comédien zo kotambola na motuka et ça li tout un problème. Il faut aller qui ça ba mbeka soki combien il faut soki asala nini. Au contraire, tous les artistes du monde qui est bien structuré, qui est bien organisé. Un artiste doit avoir un manager. Un artiste doit avoir un bureau. Un cabinet, moi j'ai ça. Non, Maman Olive a coûté na osala musala na ngai. Moi je ne suis pas commencé théâtre kaka wa sika mokonzi ekolo a même démocratie non. Parce qu'à l'époque aussi j'étais un acteur un mécène de ce pays qui est connu nationalement, internationalement, Maman Balosombo, tout le monde les connaît. Mais ce qui est important, maman assistant pour encourager la salle mingi. Na zuma motuka na ngai na place ba mona ngala tambola au contraire na zaki na ngala locataire. Na teki na sombi lopango na ngai aujourd'hui je suis bailleur, je suis fier et je suis resté avec un souvenir qui est inoubliable pour cette maman. Que Dieu le protège maman Olive. Maman Balosomba zaki pe locataire. Oh ya ye wana pe ateki au monde que ba comédie to zaki ba bola elo côté na mboka. Mais avec une politique de changement. Vous avez les 5 personnes kaka.
bon omoni bandeke bapumbuka kanjela moko te mais ava biso lelo tosomba bato musu bangadere pe barura na mituka liboso na biso oso comprendre chaque chose a son temps natangeli o muke batebele basami mokiri ba bien na biso lokola ba Kalebe bangalufari batebele ba gagner. Je te dis ils sont bénéficiés. Maman elle a encouragé tout ce qui a l'esprit du travail. Oh, nous savons que ça, nous avons un esprit bien. Asa ko to sayango, asa ko respecter, ben énorme ya mosala. Mais dit, to ça wana, ezate ka maman mam konzamboka, ba to ebele pe basunga biso lokolo. Ba poto baba examiner déjà. Ba na poto d'abord. Alex nani oyo président ya ba combattant Alex Kazadi. Mais ngana Alex Kazadi wana, alandanga na TV bo ayebisanga mama na zo ya kisasa. Nga na lobi Alex Kazadi nga na ebi bato babanda ko finga Kabila na 2006 ba Désiré Mbonji wa Mbonji ba Egwaki Omer nga yoyo. Moi j'étais aussi l'approche de Charman Jean-Pierre Bemba Gombo na mboka bisika Kazadi na laye na pese mbote parce que azali ko samba ezali justice ya monde et ezali liwate bon nga la za politicien te nga na zali artiste comédien soko poser nga mituna ya comédie na ko répondre yo. Alex Kazadi auti ko yawate na pese mbote na encourager alobi mama to banende ko comprendre Alex Kazadi bon azaka ka congolais o ya bande ko za information te lelo yo abandi ko zo ba information na ebike na internet to azokola ngai ata ba kombata wana ba bandi ko comprendre yete mais na ebike na moment oyo yemo kasi à comprendre ngala sepera ki mutaza combattant wana Congo c'est pas l'étranger c'est comme ça tous les combattants au balobaka o mama wana a linga politique ngai na linga politique pour na dépendre na politique tous les choses dans le monde même les cinémas américains bon mon nakande bazoko promouvoir politique na mboka na bango pourquoi pas biso to kozo banga nani soki mutalamuki lelo akomi na combattant sa objectif mutalamuki na lelo akoti na combattant sa ye beloko ni na zoko sala ça veut dire que emsusu azoko lukama akanda na ye po aza résident na poto emsusu azoko linga po baye mais Alex Kazadi na pese courage auti ko zala wana to zalaki na ye tole to meri combattant nyo bazana mikandate na poto mama osanzo non majorité to so maranzonzingi za bango no majorité ngai na so manzonzingi na ngai ngai soko sombi cassette ba politique ba utara poto ba pesa no ba 2000 na ba 1000 ba utara tela nguna na sa ya oyo ngai na yebi ye nani ba wala ba yaka ba ta même na mukanda ya production te ba yaka wa ba produit théâtre wa sa mukanda ba zongi pe kuna ba ke ko bima ba producteur kuna mais dit pour être producteur d'un quelque c'est na sabam mais kuna ba terre ba produisa kawa ils sont les droits dans na poto kuna na sabam non ce sont des pillards ba soko ya piller richesse à Congo dans l'ignorance des Congolais. C'est comme ça que moi je dénonce. Si ça dit que vous êtes vraiment des vrais producteurs, venez produire à nos centres. Je suis là. Je ne suis pas encore été produit. Mais non, je connais qu'il y a que ce n'est pas tout le monde. Ceux qui fait des combattants, qui a des mikanda, Alex Kazadi, Bazoko ya kisasa. Mais Bamusus Bazoko ya te balingi ka ko salir Congo, côté qui marche à Congo na ndenge amabe, c'est comme ça na benga bango ba bomatan. Babo mata bazoko lekisa banta na bango inutile esika na ebisa ki Alex Kazadi amoni ke ya sora zo bomata ko po to bandaki na 2000 ba Orlando te o internet na lobby bazoko la nanga pe na Hollanda bango ce sont des Congolais ce sont mes frères mais sika yo zoko la bazoko la muiso ozoko la mukate mais ko ko mela pe drogue ou bien ko mela pe palum to komi na ngonga ya révolution to komi na ngonga ya émergence to komi na ngonga ya reconstruction ce n'est pas to kotonga kaka banjela ba hôpitaux ba école mais to kotonga pe culture et si kanga na olobela bwenga na zoko défendre culture yo pe aux artistes yo aux journalistes c'est vous qui respectez le respect de la déontologie dans notre pays maman vous méritez aussi l'honneur c'est pas dit kaka moto ala la muki tous les combattants là qui me combattent moi dans son compte bancaire, et c'est mon nom avec mes enfants se trouvent dedans. Rien du tout. Par contre, Nabino, c'est un gars comme on a nakati. Mais nga na osa musa na nga yo lobi na salate. Mais tu as un problème dans sa tête alors. Osomona. Les des problèmes à crise d'homme. Oui, même il y a un moment où comédien yo so ba poussa ne pas na rapport ba bi avec moi. On apporte facile. Non, maman, même attends, c'est quand on a le babo, ce n'est pas dit que quand moi je parle comme ça veut dire que même Ngane na le babo, tata mon conseil kola yamba na on a pété. Mais ba comédie bazo pour ça na pembe no pona nini. Ba comédie bazo ko ye pa nanga pona
nazali na etinda nazali na mission ya Nzambe ngai nayebi kosolola ozomona même bakombate bele bazoyoka ngai bazo comprendre que non, ça veut dire qu'il y a des artistes au Congo qui réfléchissent aussi par rapport au pays. Moi je défends notre culture. Il n'y a pas de, c'est Anosanzo qui est à la tête de la Pakosiko. Le Bernard Pakosiko déjà bon mena action, combien d'actions Pakosiko s'est mené? Pakosiko est mené action nyoso. D'abord tu soutiens la politique à Mboka. Tous les leaders d'opinion de ces pays, bah politiciens nyoso. Moi, mais je te dis franchement, tous ceux qui me connaissent, ngana soutenu bah leader nyoso Mboko. Et c'est comme ça que vous voyez que Nazuko soutenir toujours l'institution, misala nyoso ya action ya révolution modernité to saliwana to ba comédien Abela Bakangaye Pakosiko ezali tous les comédiens. Wow, kakokosona utiko kufa beliso inane mo malanda bomema yo. Olobi ya kokosone kaka awa mais olobi ya lokulité. Lokuli papa na biso lokuli. Pakosiko donc non mais na lobi e motonyo sa kota kanda parce que malade des autres aka moto papa lokuli to zvanda kinaye to lia kinaye sika beli to zala kinaye type comme mosungi monene oyo nzamba pesa biso ye. En tout cas maman Oliva tika ki biso te a contribué ki pona ke lokuli akundama ki na ndenge bastar nyoso mokili bakundamaka. Parce que là na yo na to na plateforme nzela ya biso tout ba comédie parce que na biso to za ensemble. Bon toye ko le kawana toye ko joa papa na biso ça utaki ko joa problème. C'était nous la Pakosiko qui était à la tête de ce dossier. Tout le monde qui en tête ezaki papa Masumu, papa Elombe, tout le monde qui veut tout bando tambola na kombo ya plateforme ya bango. Bon, au moment où on a bateau, on a biso qui a une gaine de génération. Au contraire, moi je ne suis pas là. Ngana c'est hypocrite parce que tout ce qui m'a suivi moi, j'avais laissé un appel. Il y a moko ya membre ya Pakosiko parce que ça a benga inga été azui commando motote que je le sali commando motote a benga lobby président tala ça c'est bakangiye aza inosa par rapport na problème de bolo ba ya barimere yo ya ba makamba violence ngala lobby te ngai pe na artiste tika quand même tokende na mobilisa ki ba artiste comédien te moi-même j'étais partir na Cour suprême de la justice. Nazaraki kuna tokutani na batere ya sese ata comédien moko yo mona ki yo zo cité wa Nazaraki ndengai na ye na ebisi ba comédien bo s'impliquer nde omoni ba comédien nyoso ba Elombe ba s'impliquer nde omona ki comme ba lingaka mingi télévision ba leki mais au contraire dans l'avance ba salaki yango te ngana na ba image ngai ka soko sakani na ngai na bimisika ba image. On a téléphone, on a caméra, tout na Frida Mousse. Ngai na sala na bana osa ba réunion ya minene na maman na pas maman Frida Mousse na pese mbot. Esika na olo baboye tolongwe wana esika bango ba s'impliquer nga na zongi na ngasi na leader et ba membre ba bimi. Allez titi ngai pe na yeko pesa pe moi di c'est moko boye l'état parce que nous avons la justice quand même. Solution na ngeza ki ba comédie ba s'impliquer pour que tous avisira pour mususu ba yo ko c'est la kabiso makambo. Justice comme ils ont la justice n'amboka na biso et kati makambo ça c'est peut aller que soit moi raison mais jusqu'alors dossier zakaka baso ko landira po eza makambo aviol eza makambo aviol eza wa sida esi la kate toye kolongba wana toye ko jasiko problème a ba réseau ye wana ngai moko kana mundu nzo ko landira te mais tozali toujours biso tout artiste comédien soki lelo président Masumu na secrétaire général ne Elombe balobaki ke ba réseau azali membre NTPCT mais ba réseau azali membre ya Pakosiko et yo yebi ke na mboka na biso na critique na mboka na biso soki otindi muta kangela omona na yo abeta embata ke soki moto wana buki mona na loboko est-ce que c'est pas na moto wana jamais yango na lobaki ke ce n'est pas problème il y a parce que muta za la membre ou bien za membre mais c'est le problème des artistes à danger nde biso Pakosiko toza wana ko soutenir membre na biso ya ba réseau bon soki tolongwe na niveau wana Kokoson Azali, d'abord, il est un artiste comme moi. Azali, artiste comédien. Puis, Azali, serviteur de Dieu. Azali, Moyembi, Anzambi. Kokoson, Azali, na 3 associations adhérentes. Azali, membre, ya association na bango wana ya Licotec. Et Koufa, ils ont un bureau. Oyo Kaleb, Azaka, président. Licotec, association de théâtre populaire, cinéma congolais. Et Jistakate, est-ce que vous avez un bangote?
Dikoteke oyo dépose azaka président, Caleb azaka vice-président. D'abord dépose na Caleb baso la bien te. Bon comment ba diriger sikoyo basale ya Nzambe. Po bango ne bato ba chrétien, baso la bango mbelete. Nini yo zala kuna to biso bureau na bango ezaka wapi? Ya Likoteke wana. Ba kuta na wapi baso la wapi? Caleb na dépose bureau na bango ya Likoteke ezala wapi? Ba répondre ngai na caméra na yo. Bon. Koko Son azalaki pe membre ya ANTPC. Bon, depuis ANTPC, Koko Son a belaki. Nana yebaki ndako ya Koko Son. Koko Son a bela pepe soki combien des années? Une année et demie. Tina ndinga yeko kufande. Bato baye ko ya po ngai na yaki ko kende ko ndima ko filmer Koko Son. Mais mutote, ils a la même côté ya association na bango wana oyo bayembelaka Nzambe wana oyo président na biso frère Patrice na pese mbote azali président. Mais je sais que même la personne n'était pas informée. Et ça na politique moko boyo yo mokili quand même il faut baye ba makamuninge so la ki mukolo asa kufi molimo na epe mala kimia tozo betaka rapo eza makambo to kolinga te zonga mbala sima tozo boya penza ba makambo wana ki artiste asali mosala na ye sokoda ezali droit d'auteur ezate la mboka na biso muto zo kufa kaka c'est comme si asala na ye lokote e banda ki ndenge ni yo ki ndiko filmer oyeba ki sango wapi mama Koko Son azali voisin na ngai ngai na eto vandi na commune ya Lemba parce que nous sommes de Lembatek place yoyo iniki ne vandi je salue tous les bas na Lemba na kata Paris na Bordeaux na France na Belgique na États-Unis Koko Son bisika molimo na ezali epe manakimia c'est mon frère mais Koko Son nzamba lingaki mingi po soki nzamba lingaka ete mais Koko Son ba artiste balinga ba assister ata na moto moko te. Oui, l'artiste ba eko yana ba cotisation na bango walande ba sala ka moi $20 chaque groupe. Talaka ka groupe monene ya na tokutanga ba kombote me bo pesa $20. Bon po boya okokisa $1000 po bo me mamoto ende zo senga $20,000. Mais dit, c'est difficile. Na ende wana na $20,000 ba comédien nyonso ya Congo bosana ngote. Non, biso tokoki kozala ngo soki tozali ini. Ça veut dire que dans l'association mais ngai na benga ki bango entreve na télévision nde omona ki ke ba s'impliquer. Même pour moi ba cotisation ti ba cotisation ngo isale loko te po maladie des ekomaki na agonie. Ava comme grave wana bozala ki wapi. Ngai nde nazalaki na Koko Son mais il faut que tout na ki ba comédien wana bazali wa parce que ngai na bana ko benga bango wana benga ki président na moko président Caleb aza robomba te aza président ya groupe Sinak yem tazala ki président ya Koko Son o ya satika biso est-ce que benga maka ke non yem moko Koko Son benga ka ye po za ki vasi Koko Son na Caleb bazali ba collègue bazali ba to bazo sa esika moko baza na problème te Caleb assistant de konaye tina suka mais loko oyo nga na ye komona ya mabeza nini komona Caleb ayai kolobela makambo ya Koko Son ya poto kaka esika moto atika na 4 jours ko au contraire Caleb esika Koko Son na bana kobela Caleb basala ta 5 fois 7 voyages na poto alikoki pe ko memande konaye pe akeko zo pe soena end mais même été makoki te bon makoki soki ezali te bon nini ya koloba ki ozana mbongo alobaki azana mbo biboti kate nga na uti kolanda wa c'est alobi aza millionnaire Caleb pe alobi yo za millionnaire te nga pe na za millionnaire mais ça c'est des choses bozo sakana banane bana eloko te c'est ça za na eloko te Caleb pe aza na eloko te nga na eko yeba ke Caleb ana eloko te na malade ya Koko Son liboso ndima ya zana mais nga na bana omona ke Caleb ana mbongo soko moni muto otamona ba téléphone na minene ozoko mona ke moto eloko ezali mais sika na eko mona ndeko na ye na ndako po esika na zoko loba boye nga na zaka na ba image naza na ba image na ngai soki ba tembe na ye na ba image nga na kuta Koko Son na kata ndako famille ezoko nyokpam bon mwasi bon na okaki quand même batikele $1000 mais na matanga Koko Son awa na moni ba sponsor makaro eteka $100 250 mais j'avais même eu des problèmes pour comment beshida na bino makambo so botikela ka ntaka Congo parce que yende asima bena makambo ya artiste en danger so que sima moni te to ngato betali som sulelo omoni saka Congo nzamba pas moraye saka Congo c'est un Congolais nationaliste il a l'amour du patrie saka Congo nzambe va te bénir saka Congo a une initiative moko maîtresse pour na kolobela biso tozalaki bayebaki biso na société ote mais à partir de saka Congo tala même ninga so bunda wana ndenge ndeko ya so bela oyo uti kokufa awa
et même Makengo même l'association na bango wana esalaka makambo ya musique ya nzambe wana ata moto moko atika kokoma bango kuna te soki ba contredire frère Patrice azate moi ba ebisa même frère Patrice te ayaki mais ayaki ne moto asa akufiti soki ozoya déjà moto atika 3-4 jours akubata opesi ya eleka wapi moto aye ata opesi eli passé sur na petite osiliki nini na siliki po makambo ya artiste ya mboka na biso ezopesa ngai kanda solution ezali awa bango bazoko bunga ngai naza na facilité ya koyebisa bino ke avec Pakosiko tokozala orienté tokozala soutenir tokozala pe produit parce que ngai nazali na mission ya Nzambe osoka ngai na dedinde ko ngai wana Kokoson lele wa biso to ke bundaki ba policier ba koya yo mo wena ba garde ko mi balé koto pe poster daki na ba oya ye il paraît aussi maki kuto artiste moko na nzoto non maman yo vraiment ozali ka image ya Congo ya solo ozali image ya Congo ese ngai manem na pandi bonga na make yo za comédien moko d'abord ozali na nani na sima na po ya osimanga na nzoto ozali na sima ngai naza na Congo te ngai nani na Congo na sima ngai na Congo soko simba artiste na lobe d'abord moi je sais c'est pas de problème moi je dis la vérité parce que moi j'ai des archives. Quand tu joues avec moi je vais te démontrer que je suis capable. Caleb au monde babilo mususu ngai nazo pesa ndeko ngai conseil parce que ne to vanda que ça soit nous avons la Pakosiko mais moto mo aller ça kamuninga te. Caleb c'était l'idée que moi je respecte, c'est mon ami de même profession. Mais babilo comme mususu asalaki na ko koloba même na caméra c'est la honte du pays. Osomona ngai nazali mo pepe basimbaka te mais par rapport que maman wana zonga soute ata na groupe mususu mais na lobi Caleb azali président ya Sinar ngana président na ye je suis président de la Pakosiko boya wana faut ta makaro na mutu akufi na Sinak yo lingi makaro ya Sinak te kama ya yo pete kama swata mi balé bongo ça quotidien Sinak azoko teka makaro po ayeba ke loko na osala mbongo wana menga na kwiko teka makaro ndenge nini na yebi eloko na osala na mbongo te ngai na sala ki makaro po na ko honorer artiste. C'était pas mon initiative de moi-même mais c'était dans l'ensemble. Pakosiko c'est une structure qui est bien structurée, qui est bien organisée. Mon vice-président c'est Mouyombe Gauche, quand même il est patron de tous les comédiens congolais, que je le salue, papa Mouyombe Gauche. Mon secrétaire général c'est Papi Koko, Masebe. C'est un intellectuel, chargé de projets avant Diwana comme un MCJP. Mais du Maman Milo a été deuxième vice-présidente na kata Pakosiko. Ce sont de grandes responsabilités. Moto azaki en tête, azali chargé protocole, azali Maman Angèle Koli. Angèle Koli, est-ce que à quoi kozala na niveau ya ke nekoteka makaro pour gagner quoi? Moto to pesa ki responsabilité. On habite ni parce que Sinak asala ki déjà makaro. Sinak asala ki na ndenga mombongo, biso to boya ki na biso mombongo. Bande koteka. Bale koteka makaro. Et comment qui même batteur na battrice do auto bengi artiste comédien congolais pour bakota na salle il faut bazala na makaro ya Caleb bon comme biso to zaki na mode ordre na biso ke to kota ki na commission na bangote ke biso moto moka ko somba makaro te po mbongo wana to yebi place ko kende te biso to sacrifice ki ko bisa mbongo na biso moko ko sala ba makaro po na ko pesa image ya artiste pour que tu honores mémoire na ye pe to ça la visibilité de l'association na biso ya Pakosiko mutateka ki makaro azala kite rien que Caleb mutateka ki na comité na ye ya tumbe bima ki sunde non parce que bima ka ndena yo bisio e bima ki ndena besa ki mutu non mutabeta makite parce que au monde na lo baboye la Fikine c'est notre premier partenaire de la Pakosiko biso toye kozwa appel ya Caleb que tole la Kokosone na Fikine. Moi, j'ai les soutenir. Fikine, bapesi pavillon. Pour na Pakosiko. Ah bon? Sinak, bâti 500, bisoto 400, c'est $900. Bon, makambo wana iloba mité. Ma makambo susu na lobe awa ekosa bien te. Mais ce qui est important ezali bisoto tozana mbongo te. Totika komikumisa parce que motale isaka muninga azate mais to sangana nde to tombola lokumu ya Christine na mboka na biso
ngai na Kalebe to simbani te ngai na Kalebe to bundi te non bon mususu Kalebe mutasaki erreur wana mokonzi non soki ye abengaki na ebite na telefone na mengai téléphone nga soki na bengi na obenga nani parce que na ebi que je suis avec artiste na obengi la nani soki na problème na ok na police soki na problème na ok na justice mais na usa trafic influence te po ngai naza la première dame. Maman sans autocom pendant la souka émission to pesi yo merci nengo ntimaki invitation na biso na sika o ya biro na yo moko to komi na souka na plateforme na yo lelo artiste baza na poto ndenge bino mo boloba kezaka cimetière baza ebele tonton Molai on pesi mbote mon ami ba lieno na talaka na sepe na msalo zo sala baza ebele ba douche baza ebele na poto. Est-ce que Baza a déjà adhéré, Baza a déjà ma membre plutôt, j'allais dire? D'où tu as porté parole à Pakosiko, malgré tout le contenu y a engagement tout le Baza qui est un peu disponibilité, Batikali ba membre d'honneur. Mais secrétaire ajoute chaque réunion lundi aya ka ba réunion groupe ajoute. Bana poto ba kotande. Bato bana poto Pakosiko ezali national international. Ba fiche toza ko adhérer bango à partir au tindika email na yo. Biso to tindelo ba fiche na stati au sali comité na ba poto nyos. Donc nous avons besoin de tous les artistes et comédiens, même en Amérique, en Asie, Océanie, Europe, Afrique. Donc nous avons besoin de se réunir pour une cause, pour élever notre culture. Ça veut dire que bon monde ba culture ba pa ya inondé biso, payer ko nyati biso na kolala na biso na ba discussion pamba pamba. Oyo to ane loko te ata comédien moko atonga te école te atonga ta hôpital moko te ou bien ba magasin ba boutique d'habillement ba salon de coiffure. Maman soki na biso nde bazoko zoela ngo okondima te. Bateka pe cassette mususu te, tout c'est piraterie. Avec la Pakosiko nde tokoteka cassette na ndinge sengeli. Soki na ebisi yo okuyi kozala na boutique ya bilamba mais artiste na futa makate. Dans notre écriture, il y a un problème d'exploitation de l'homme à l'homme. C'est comme ça que la lingite qui monta tout à tolo qui a un bon. Parce que au comment on a qu'un président a yémon ananda quoi na mutu comme bater batambola bater batrice bazotama makolo. Même banjonjingel wana. C'est difficile kuta moi njonjingel pe azana mutuka. Biso tout o mataka DC7. Na bisiyo. Bayela mabala wa mibali ba ko teka bilongi mabala ba mpa basi ya poto ya basi pe ba ko luga ba mibala poto ba so bon. Oh maman na ebiso ke ngai pe comme na zuna grâce ya ko travailler na bato wana te moyen na ba vie na bango privé ezalité. Mais ce sont des artistes et comédiens congolais que je respecte et que je l'encourage toujours. Baya ba adhérer na kata plateforme. Baya na kata Pakosiko bisiko tozali ko réfléchir ko koma ba projet. Tozali na ba ko créer ba emploi. Même production wana tozo ko tike la kaka ba producteur étranger ba ya ko produit biso na cadre ya ko exploiter biso pour ceux qui ba bande ko produit biso mais lelo tozo ko mona pe ba terre ba zo ko produit wana bazali quand même na moi ba vie moko standing ya bien mais na biso il y a un problème social dans notre artistes congolais. OK mais papa Douche wana ba tolo kwa ba Sami Mokili ba José de Londres ce sont des membres na bi ke ba meta na ko lakisa ba fils d'adhésion na bango. Meta azali membre tozoko benga mais il n'est pas encore adhéré comme tel officiellement mais to aza actrice moko na pesa asala ga lokumu mboka naza pe fan na ye. Mais ça lit combien de temps? Pakosiko otoke de 4e année. Évolution ça va. Évolution donc soko yoki ba comédien, on parle de comédien, c'est la Pakosiko. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Comédien a joué mon touka, comédien a voyagé, comédien a joué moi caché, c'est la Pakosiko, moi kozote. Ba mosusu bazo ko c'est hypocrite parce que on comme ba kimbaka, ba kombata. Comme azo kende poto, azo linga awanganaka. O baby c'est les sida te ba bola. Mais na lo bien, to baby c'est les sida ngai munaza wana leki tous les comédiens. Parce que ngana o défendre Congo, yo zo défendre France. Tu ko ngana to kokana ndeni. Ngana na makila Kimbangu nazana makila mama Kimvavita nazana makila ya Lumumba nazana na makila Muse Kabila na makila Maréchal Mobutu oya lobaki ke bana ya Congo biso tuto atata moko mama moko ndenge lelo tozana na Joseph Kabila Kabango azali président prophétique prophétisé par prophète noir Kabila
tozana on a yenan Maman Olive ne maman ya nation ozo komona ke azo ko saba opération azo ko kende na bilanga azo eloko nini mama salite ke biso to caché to lobelango te maman ka to lobela Micheline Obama tozo ko lobela mama Tonette Sassou tozo ko encourager papa Sassou bisika bana nyonso a Congo Brazzaville bazana France na pesi bino mbote mais tala makambo ndeke to moni maman Olive kendeki na Brazzaville yawa Basolori, il n'y a pas de problème. Mais c'est le problème seulement des politiciens. Bon, bazo kende oteka image amboka pour que ba mindele ba exploiter biso. Ça que moi je dénonce. Soko za combattre oza wana soko sala ki combattre ça ya koyeba objectif ya combattre ngo. Alex na pesio longonya. Yaka ko postuler ngana ko voter yo en tant que candidat député provincial. Et Tumba et Tokom Nasuka, merci beaucoup na Kamska na papa chéri babi cameraman ya solo ya linga la facile tra yondo banda Kamska na papa chéri na France, merci na Zino Lukuni papa na Aïda, merci na Bazalicien bébé Bouchou Bazalicien babi déjà za kotoyo boro luke kuna pamba tozana déjà na image ya Congo. Merci beaucoup na maman na ngai maman Nico Nice na maison La Grâce décoration. Merci na Amine Diaz de Parigo Dadi Kaziro fils Mata, chanteur de charme. Fils Mata, toi insisté. Fils Mata, chanteur de charme. Soprano, octave. Oza de ana studio, tu ebike. To zilaka album na yo. O tozo zila penza makasi. Carbone 14. Et ça bongo ndenge na mona ouais Carbone 14 album na yo ozo préparé déjà na Paris. Soprano, octave. Blanchard Mbungu. Victor Mukenge, l'artiste polyvalent na Suède. Ya Prince Monzale Toko Minasuka. Maman, est-ce que vous appelez na mabanga? Bon, na pesa kaka mbote d'abord epana yo moko image ya Congo la grande dame ngai na pesi mbote kai pa avocat moko avocat oyo azoko sala lokumu autonomie ya parité na kati ya avocat mboka na biso mama Dorothée Madia Irene Mokabila Adam Atipai donc bang na nyoso apoto na lela bino fort papa Eugène Bokopol na olobanini merci. Voilà, au revoir Tokom Nasuka Ezaki bongo invité na nga lelo soki bo sepeli na ye apesipe numéro de téléphone te ba omuno wapi. Bon ngai soki na peso numéro na nga téléphone ezate pona obanda ko meri whisky ou bien meri cigare na yo après ovani motakala na kata douce obanda ko komanga ba SMS a buzoba ngaso otinenga ka SMS a buzoba donc na ebiso ke oza modi ngana amona mutomboka lombo ngana amona ministère amen osompa na okotelo ba prier otinenga SMS omona même na poto ba kangi yo ça veut dire que numéro na nga ezali 00 243 81 93 47 70 et 5 à la fin. Donc 00 243 81 93 47 7 et 5. Voilà. Cet numéro, c'est pour soutenir l'artiste. Cet numéro pour encourager l'artiste. Cet numéro pour produire l'artiste. Ngai soki na lobi nanga ke ba producteur bazate contenu pour bato bazoko produire yawa ba ne lokote. Oyebi que nous avons pas parlé de Modero Totokan. Il est parmi des artistes célèbres dans notre pays au bazoko produit na ba producteur congolais qui vit dans l'étranger. Mais ici ka touta ki kosala Modero opération wa. Mais na tika comme on ata producteur moka yeko tika Modero ata $200. Na biso il y a beaucoup de choses qu'il faut te dire ba producteur wana ke botika ko rendre biso mauvais service bozo ambongo oyo bino bozo tonga bandako bo ya bo produit biso sinon apanga na osomba ba pareil nyonso bo produisaka biso na poto kuna ngai sikona ba ndo produit nous avons 60 millions avec 60 millions même 1 million on va commencer de vendre notre cassette même à 500 francs on va devenir toujours des millionnaires. Voilà, okay. Soprano octave merci nayo et puis to zela kalibanga na album Tokomi Nasuka merci na bino nyonso bolandi biso confiance toujours na image ya Congo surtout na ngamoko la patronne ya solo. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse.
seul site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambo bazo bapesa lokuta te eza bavérité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka bakombo donc bakombo mosusu ezalaka soki oyoki yango boye osanti neti baofinga yo mais ye ezosala na plaisir ya kokota na site na odécouvrir bamerveille eza na kati ngasi nakosa bokota kodécouvrir site eza moko image ya Congo point kutu moke mpo na ngai mboka ti na mboka bazosala kitoko batotia mwana point mpo na nini ale mboka ti na mboka danger Yvonne Nyandabu la métisse noire